Héritier Watanabe akabe yaza mutama ile makasi. Asa la musique introduite quand loba ko sate. Mais mon pe na vanda na réfléchir na bi problème eza nini. Au moins ni batu musupe ba profiter na sima ya papa chéri. Batu musupe tsana. Ndeti quand otanga te ba Dof Dominguez ba manda chante tikana. Blaise Boula bango tout. Blaise Boula pe ba profiter kana mon pépon. Fallait beta akenda concert abetka yemo ko louer bato ti bon na sima. Ba beti ba play avec na wa 6 akiti. Abeta raté. Est-ce musique na synonyme ba visa c'est comment? Nada. Boni basanga mukaji. Aza bien. Aza bien mais oui aza bien non yoka sali bon. Ngai vraiment naza sur basé sur ka. Na komika naza pona ino subite ni pour la mukaji quoi. Et sika papa chéri ko loba mba bana na musique bazala rati. Est-ce que pour na yo papa chéri alobaki eloko oyo ezana nzela te ou soit papa chéri avait raison batune ba interpréter mabe. So papa faire abandé au sama comme ça faire penza dit papa bon na yo kali somo papa faire za na monde la musique e bien go batel e mona o penza la dit papa na bon lo benjamin la dit ouais ranson c'est la différence qui c'est la différence du monde médiatique. J'ai mis dans les meilleures chaînes numériques de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Bonjour, bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, vous qui êtes toujours connectés, branchés sur votre chaîne Gemidor TV, Gemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres, Gemidor TV, chaîne YouTube et là nous voyons notre boss, à tout seigneur, tout honneur, tu peux si bon boss n'abuse à partir de la Suisse, les boss de Yondinga. Merci. Vous continuez pour ça. Derrière la caméra, nous avons la présence de l'ingénieur Patrick Nguinama Moulumba. Image derrière la caméra, tout le staff, tout le bureau sur Gemidor TV. En tout cas, grand plaisir. Vous avez Rolanda Bisso TV Moro Batebele quoi. Botala émission la bino bolingara bongo Gemidor Show avec votre humble serviteur Moki Show. En tout cas, nous saluons Binonion Sobato Bolandara Bisso na moni bongo base à partir à Sapo Sapo Kalemba Doge kuna balobi na officine na biso balobi officine na biso la palavre de Deus. Tout le monde bongo mestre page en tout cas. Depuis sur Bambo Tebele personnes dans staff nurse au bazarabo na rata officine na bosalinte papa Guy Jogo en tout cas depuis sur Bambo Tebele nous avons na staff ya Moussa Nakin vous avez toujours connecté branché na Gemidor TV Moussa Bolamu eh ben Léon na bon on a plaisir ya ozala bon on a balobi Yemoro pena on s'est présenté balobi pena so Kiti ezala rapport to panzana nous pena moi teke pour mambo le bezamo mingi les gens qui ont dans l'actualité où ils ont musique tu as vu que la nouvelle musique n'est dans F victime il a fallu pour pas mataki bongo déjà mis qu'il est là au concert au babeta bongo na poto 3 productions ils ont la babeta concert à Lyon babeta na Bordeaux et puis le 28 za bongo na Portugal en tout cas torolobela F victime n'est baké poto balobi il paraît fallait pour pas memi katikata à Kinshasa quoi babi 3 avions né on bakindaki na ngo mais koto pe tout le monde na J7 il y a Ferrego là bande ko na biso bazema difficulté à voyager to yima ramone kindaki quoi. Alors qu'est-ce qui bloque maintenant on est au wapi pour batimisu bazo visa avec elle nous allons essayer de parler il y a aborder marambala nyonso tolo bila pena nous avons actualité musique et je n'ai pas dit nginamo en tout cas sunga biso okoti biso invité na biso lelo bande ko na biso ba découvrir yemoko à se présenter et là j'ai dit bonjour bonsoir boa tarde, bon dia, boa noite, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mote nabiso. Lona mundi nzote ningani tonde. Nazana ngabile ekota na muti. Ekota no male. En tout cas, sunga bande ko bana nabiso ngala yebi yo, mais bande ko bana nabiso bana ma difficulté oyeba. Mais quand on se présente pas na bango, ba so to nani. Di partout. Comme on a porta grâce à Fernanda et l'ongue va me soubailler bien déjà donc on se présenter au bal quoi donc le lot vraiment n'a maman bolo bana mingi parce que na ba koto na ba question à répondre non koto et puis ska mboto na bato ba yibinga vraiment na puis ba mboto na ba mingi dans la soldat soit quotidien na mabele boyebi déjà ma rambe fandara très bien babi na okanga non
bato nyonso ba loba ba conteuse ba nani bazuye vana ba terrain donc sona la ta boza pour na pesa discipline na bato nyonso ba bunga nzela papa. Vous comprenez que nous sommes bel et bien avec Porta Fernanda, Porta Fernanda. En tout cas, il moi le la soldat bon mon abateni donc asarani teo na fara DC so ya nini o azara koto na ba ndeko biso fa donc yeso ka kitiawa eza pour moi le beza quoi. Tolinga to comprendre Porta Fernanda obimika boina Luanda mutumo boye azoloba awo recadrer batu azokanga banyoso babuka lokuta to parcours ya Porta Fernanda e bandi wapi na banda na Congo nazaki na griffe du tigre naki à main du tour comme na griffe du tigre ya Inos Bibalume bando na mo lobel penza na loba surprise nga Inos Bi na pesimbote na Prince Balume Dizo na pesi bango sombote ba griffe du tigre nyonso ba yebinga de partout ba jano donc baza vraiment muito basé bilé quoi banda kuna mais yana ba tempo mo bona bité faut changer un peu la milieu bamboka quoi ndina kumi on a bien continuer ça on a luba kaka dans la kin vous avez bon pembeni ya Inos Bi Inosa Balume uzala wana na staff wana ba tigre non uzala bango ba Prince Balume bango to yebi ma famille Balume bien wa batunanga quoi avec tonton Chimou diamant noir na ebité diamant noir depuis Goma soza puis mais diamant noir na abi depuis Goma na pesi mbote siko ozomi na pesi tonton Chimou ya babi afo Congo na maboko 40 ala na pesi bon avant to kota na actualité lelo to wana on to loba boni basanga mukaji aza bien aza bien mais oui aza bien non yoka sali bon ngai vraiment naza sur basé sur ka na komika naza pona inosubite ni pour la mukaji quoi nga tuni kaka basango na ye santé na ye ya biso kaka po bato bamona biso ate porte aza naza universal ndi balora nyonso donc nalobela musique eza bien nalobelaka oyo namoni ke awa baoke bien namoni vraiment leader osa makamba bien azo honoré biso asala makambo na intérêt ya mboka na biso donc nalobela vraiment mukaji eza bien talaka mukaji international mama na bango babi toujours sexy. Bah toujours ensemble, il paraît moi séparation, on a eu des choses à informer parce que eux dans la boîte. Baza na bango, baza te poigné. Bon makambo bandi lelo. Donc le combat séparation est koti makaso ebi. Et non mon abona na pesi mbote na papa chéri binadama. Papa chéri koti envoûtement. Tu pesi babi comme ça biso bambote, comme ça so bambote pas mukaji babi. Et tu pesi rebo. Monter ma Inos bimbote belé na ebi que à partir na yo ba salutation na biso ekoma quoi. Au fond les angle mo boyawa obi papa chéri à côté moto na maramon boy. Je crois bisona yo le moto la émission papa chéri salarié parce que ils avaient jour anniversaire na le 3 juin à sa émission na papi moma na émission na papi moma tuna ki mamba bana et sika papa chéri ko lo mamba bana na musique bazala rati. Est-ce que pour na yo papa chéri alobaki eloko o ezana nzela te ou soit papa chéri avait raison batune ba interpréter mabe. Bina dama amaele makaso ebi bina dama ça vraiment intellectuel era lo bayebi donc nous ça va le faut réfléchir ba nous soit le sans réflexion mais il y a deux jours si soit nga lo basani avant dit era que les cas qui parle lo ba ayebi que a son raison na ba côté monsieur bien sinon abi bina dama lelo aza apesi envoûtement babi le calme est vraiment bon le calme est bon babi dans un moment qui n'a papa chéri azala qui n'a pas problème papa chéri moi c'est mais ça vous tu m'écoutes na batunions na bato balaxé musap monsieur zongizongi bango dans la pesi papa chéri maman bengo papa na envoûtement so meki ka ba envoûtement koti dans na zone si jo alors bagi bien bana ya musique bazala ka te eza oui non ngamo na lo ba ndenge spécial mais son cinéma au moins des tina tiens exemple à Ferrego la bande na 4x4 malgré tout ba yebaki vraiment mingi te mais ba yebi ka uta 4x4 maison mère yé balama kwa seni à côté de la maison ça ni test ni nada ayaka dana mingo ni maman na botaye na ba biloko ni nyonso na katanzo tu vois era ya comme na maison mère zaka lokwa mwana oyo ba boti na ndako quoi donc mwana moko bazue libanda era na ndako fo relaxer éducation makamto bi matin na pourquoi voilà faire non OK na o ko matin na pourquoi na lo ba biloko e ça là que ba leader na bango ba baxer la bango sur pona bango poto benga ba na musique te aya baxer mais Ferrego là azaki déjà ko yebi wimba makamlo so yebi donc nani we ranson a baxer la ke carrément ba droit moko na ndako coaching ba biloko mo bo ndako na biso zala ka bo il faut baksa mungu afuta butolera mungu ate ansi ya on a to ke côté bana musique eza
na sens loko la surtout tina bana musique eza bana musique surtout tina bana musique na wenge bana wenge na papa ba jibe mama ba madidi masela papa na bona mama na bana wenge kaselo wana da jiba lo bango yo ba benga bango génération parce que ba bima de bango moko ya on a sans les ka placement c'est bana wenge kombo eza kombo wana ba benga ngo ka bongo eza no ka bongo eza bana wenge mais bazana ba papa ti bana ba mama ti ba benga ka bo eza lokwa batu mususu ba benga ka big eza marque big mais batu mususu ba benga ka studio wa big be même tusu atikala kana kombo moko be bana benga ngo big vous comprendre eza lokwa wenge ba bibana wenge mais yip sanga na wenge papa bonza mama bonza mwana oyo na yebi mwana oyo aza mwana na makambo papa bonga boti asale beto moko ba junior piano to mona lokwa ba marque 6 abotami na makila ya musique. Vous comprendre? Abotami na makila musique na zonga pe na Bible na mama Bible moi na moko boye asenga ka bomenga papa na ye. Asenga bomenga papa na ye alobi tena kende na bomengo te akende kesimbeta zonga mboka nani. Na mboka papa na ye. Azonga pose papa na. Papa na c'est là que fait non? Papa na zo ki na considération. Mais est-ce que na monde de musique que ça la ma forma bon? Donc makila za makila likamba mwana eza na ko terme o baloba mwana wenge bana quartier latin. Bana nani mais moi dans la musique na rolo appelle papa Chiran a raison. Papa Chiran a raison. À cause de a raison. Sigo pardon ça na pesuga maloba muke. Pour passer exemple mon boya faire retour les gomba onté. Faire regola et le wana bagolo pe et memela bango mo ba problème ba samba diba na ba fali so maison mère. Faire regola azara mwana ya wera to faire retour ba kaza mwana wera etaza mwana maison mère te. Pona yo. Na oyo tu koloba ke faire abandaki na 4x4 après il y a na maison mais maison même de PC lumière to koloba faire za mona wera ou non faire on lobi boy bato benga ka mona maison mère faire egola eza lokola siko pona nini mwana oyo akeko yokola miserie ayokoli era si ça babenga muto ala kisakena maître na ye azali papa na ye maître après maître na ngaye eza la bon non maître na ngaye maître yo kango non maître na ngaye maître nanga yeyo faire ego la penda zana quand les jiba le bakem sa beta musique ba benga papa neti musu eza bo eza na ba raison jube era lobby na PC raison 100% mais quelque part jiba cause la na raison pe na katsuana parce que yo ceux qui osa musique net naza bo na mama musique na lobaka nga la banda ko bina ba mama bibili ya na mona nga za mo mke ma rapaka ba ko teke studio parce au moins te balobani na fami balobaka moi na porte azana mwana muke mais osala mama mama na ye omoni siko loko salami siko yo kasi biloko azana faire balobasa mamba papa na ye so papa faire abande osala makamso lo faire penza ndi papa papa na yo kali somo papa faire azana monde musique oyebi yango batel mwana penza la ndi papa na ye baloba jamais la ndi weranson vous voyez ezana ba côté mususu photo za la imprimé donc place wana aux pesa ba vouloir raison que faire à moi la maison mère bon bon I love her maître na isa weranson mais c'est quoi to menga pe ko fona no anglango juste après mission et papa chéri na ba pimboma et créer débat tout le monde maman koto ba Blaise Bou la vidéo na ba Dolph koto on irait ba sali comment boy contre wera o ba fa la maison mère ba zoloba to ani ba émission ba dit manzaka ba sali tout ça là problème ezanini est-ce que ba fait ya wenge bazolinga bazongisa ba débat oyakala po bazonga l'actualité li sous makasi ou soit eza nonga eloko mo oyeye à partir ya mission papa chéri salai bon papa chéri une fois na mona kaye bina de ma sultani balobi lom kiamilo dans coco bina de mazanelo mo so lobi kaka faut ça la moi kabisa ouais kenti na bato tout moni et calme bon yo gonte toujours c'est deux choses il y a na biloko mo abimisaka et ça qu'elle a toujours l'actualité papa chéri à cause ça pas beti na abeta ba son comme bepé au mona kenda ni poto bakanga ma selon des ans kala mais papa chéri no beta ba concert grave ba $200 ba nyoye billet aza penda mo konza ba wenge c'est ça au moins ni ba tu super profiter na sima ya papa chéri ba tu se laisse pas na ndeti quand otanga te ba Dof Dominguez ba manda chante tout atikanga ba Blaise Bou la bango tout Blaise Bou la pe va profiter kana mon pépon kasi ba profiter ba baza ba utana wenge 4 fois 4 utana mais ce que n'est pas fait la maison ba lo ba ki va salon ni click mon boye ba on a ba Adolphe pour ça compte que wera ba fa na maison mère père mon très compliqué wera son na za bongoti ba mo ka ba inventer ya moni ba mo ba ni kara ta ba luka kaka po ba se pesa ni président na ba mais ba fa la maison mère ba inventer maramde ni soki ba ngo ba yebila ke morote et ala nzela
Morote Moussa Malam et Sami Kamite Zobima. On va concentrer sur Morote. Parce que on a des vidéos, on va faire ça là. On va faire le bel wera. En même temps, vieux moto hollandais, vieux micro belega mondo. Baibele mondo na ye. Basali bazongi boy. Les phénomènes. Mais goto bozoya ote wera. Zo mo ate que non, ma femme se bala ba calme. Bota ra Morote. Wera en so naza, ya mokonzi. Si vous avez un peu de Gaulois, maté les Gaulois, couvre les Gaulois, les qui, le belé, tout ça. Conseil européen, ça n'a pas fait, on a autant sur les lobbies, on a pas besoin de l'actualité. Bon, c'est un mandat chante. Mandat chante, que musique n'a pas se reposer, n'a pas quand on va reposer la musique. Il doit avoir musique, n'a pas ça à la carrière. Carrière, tout va s'y marrer, la mandat chante, alors, on a des jibas lobby, il va wenge. Article ni, ok, charge au kango. Article, mukumba na saison au kango. Alors moi profiter de simara ba fallu tout pas ba ni on mo benga ba baza ba ménopause za moi si mobile la musique na bango za vraiment na ba ménopause au moins des années ngai naza vraiment na ni problème ni mandat chante ni na def ndinge di babi wa les grands sapeurs wana viennent en penza malgré tout na dara na pigeon na kana na sino les capina senti vieux quoi wana les grands sapeurs kana nga wana ibi na ba vie na mona mbinza donc na koki vraiment ko vous a dureté sur vous comprenez bon bah ça là c'est plus ça là c'est sengi ba base ba ça na bango ba kangi mutu tellement ba base ngo et combien de temps ngo ba base bon ka def de mingues tout le monde chante tout be na ni sous le biona le roi soleil en fait problème ça wenge tambola wenge za ba 12 ans za ba 24 carré tout ça ba ba wana nyonso les rois de la forêt moi mon kendara tout le belala nous o ezama ya actualité autour nango babi orchestre est victime et tout ça voyage ba kepoto to moni délégation wana et le biki sinjo babi ba sokoli kin koto ba lo ba ke 138 personnes koto mususu ba ke 3 avions koto mususu boye ba mo jou ba comment to landa ki artiste fallait pour pas to ba yo zo ene aéroport habité nga utu bozo ngati bozo landa délégation ezo ya po ya ngonde za ba tebele bozo bango mais elo ni ça là que la J7 il a fait rigola bah ça la moins difficulté bah billet difficulté bah visa plutôt mais quand on est victime bah ça va visa facile selon yo aux amora bateau yo au tida marambo aux hommes la marambo biso kini et là on le bala 4 sur les années est-ce que bureau d'affaires secrétariat bah on s'en est démarche et sécurité comme ambassade et accordé bah visa ou soit menoir car ane mutia na carte ezo boya pesa ba visa parce que faire ça akena na mai azo mabela potande je sais biksa mutana tia lispo ça munda ils ont un problème à faire régulateur faire régulateur aza na équipe munene bato bela ko mata 50 ako me mata 1000 ako me ako boye na biba pas chéri ba mema ki soki ba danser so ebit na bazulema bato so bakende na bango ils ont qui problème tes premiers années nga peso le ki nga ka désolé ki nga ki samo ele ki nga pourquoi parce que faire régulateur alors ça la fierté à musique même c'est comme congolaise so boyong vraiment faut ça mon piloter maman garde na kati so boy faire rigolo wa nga pe na comprendre nanda qui vraiment fallait pour pendant le bino na ba musicien na ye ba donc to kito ye do na bandal mobimba ainsi ensuite bazolo bayango na fondé na réfléchir sur ça na mi une question bon mi balé ba ça ta musique non ils appliquent la fierté yango fallait aboti na Schengen to problème izanini to fali azana bande konaye ba comme travail na Schengen to nani ngape na komi komituna parce que faire rigola concert nga bete na 6 ezaki muntu problème et bien problème akasi quoi ni problème ba o musuba ko yate asala ki boy ba funda batu boy bazonga boy azala même coup de désespéré en fait des comptes concert et l'équipe azaki vraiment désespéré mais concert ba côté ba sepeli musique tout ça va se retrouver bon fallait pour pas di cap la merveille bon na part na non on a 4 avions monsieur etikala lobango mais ce n'est pas bien aussi comprendre que le babongo te yomoni babi l'orgueil et précéda toujours empêche
Fallait comme orgueil. Non, loba ou non loba parce que non loba oui. Que donc tu comprendre. Parce que quand on loba bon oui que non mission wana ayaki na problème ba visa ba to ba kati bon mission donc ba ke même soit que ça bon non. Et au télémon be memi 4 avion musu il y a musu escaliser ya ba. Et l'accine na passe notre question. Pour nos réponses les amis. Ce n'est pas l'orgueil. Ils ont été au milieu qui s'appelle yo poderosa. C'est ça. Ils ont bien été. Ah, Babi, on ne fait pas la fête quand ça bouge chez le voisin. On y. So, tout ça, ça a un problème. Yo, qu'on a ça, ni, c'est là, ainsi on cité. Musique pèse à l'entrée, qu'à battre, qui peut te bélo bien. Elle fait à bête, qu'on a, fallait qu'à attendre ça, ni. Attends, ça peut dire, bimba, te belé. À bête, musique, bah, toi, consommer, bah, yembi, bah, sali, bah, sali, si, non? Fallait bête à qu'un concert, à bête, qu'à yemo, louer, bah, toi, bon, la cime. Bah, bête, bah, play, bah, non, si, à quitter. À bête, arrêtez. Est-ce que musique n'est synonyme à votre visa? C'est le roman? Nada. Fais rigola. On peut ta musique naïe. Yo, jour quand que vous allez dans le camp, c'est ça. Et c'est la main noire, et c'est la main rouge, et c'est la main bleue, et c'est la main on a sous le bana. Je maman. Donc pour naïo, et l'on bloqué faire rigola, ni on va visiter. Ils ont balaté. Bon, et balandenge ni. Est-ce qu'il y a problème à secrétariat ou soit il y a problème, il y a main noire, ils ont balaté. Il y a un lobby. Bah problème non souana, bah on débat. Mais pour nanga. Faire rigola. So que alinga même ba musicien na komema. So que moni ke ba meneur au lobby ba meble ba bien tous aux yeux sanga bon c'est qu'il y a un problème. Problème mon ils appellent personne. Ils sont peluche. Tout le monde qui va dire quoi autre. Era ya ki ba juda ye pona mema ba musicien ba tikela ke okini wazo quoi. Wazo ka si ayara mbango aussi la rapide na moni même pas. Ba réseaux sociaux allez gars na moni souté na moni ramener pe souté donc à vider mbala mort. D'ailleurs, à la fin de l'année, a confirmé qu'il a à Adidas Arena à la fin de l'année, va changer la date. D'oser la confirmation. Si on a bête à la fin de l'année à Adidas Arena, mais Adidas Arena, on a qui occupé pour y bête un jour, pour babarrer pourtant pourquoi? Après c'est la raison d'ailleurs, ça va visa qui signalé là. Donc nombre de musiciens là voilà pour te permettre quitter. Avec ta concerne à date soit là. Et solo, mais vas-y quoi. Faire azaka. Bon à côté le faire azama. Papa Hervé, azapena papa Hervé bon ata bonda kepe bon na o mela boya ça va beta pena ba musicien ba danseuse ne degré ya wazi quoi so fani pa ne o bossa na même avion onande e ka so bossa na avion na Schengen ba bossa ni kombo na e ba été apesi wazi ko ba te moso d'amour mais non on pourrait imiter parce que fallait pour alobai déjà donc ils sont la première visa so kutani gala aigle boy ata kutu passeport na yo ils ont nous visa à l'obango. À tout passeport, ils ont visa de ce côté à aigle directement aux anneaux visa. Oui, il fallait pour pas azami c'est mon co à facilité. Azami c'est mon co réfléchir. Ça la musique n'est bien, mais c'est bien. Mais ermo befou ba makamu sous photo bombaka. Moi blom c'est ça là quand mutu akita. Et ça par rapport à batu. Mais moi ma musique n'est bien. N'est bien. Mon il peut vraiment mutu akita. Bato kisaka zakaba fan ba journaliste ba tubini so aboyu ato machokiti ba biloko wana fallait ko manango esala ke ekiti c'est moi muke pongo na bi di cap na niveau za la na bi vraiment siko lelo pona yo na yebi ke yo lo bara o cha pe muno la poche to ba eza vérité pona yo na musique ko ndezo tambola lelo guide zanani bebe zaki awa na zonsi musique na poto. Musique na poto. Musique na poto ba no beta masute ba combattant ba zaiki wana o chebet boye bo meki ba beti yo ba sali ba zongi boye. Parce que musicien nini oyo asali lelo effort pour lelo musique ezonga nde zongi boye. Na ebi ngo ebisanga ka musique a poto mtezo son fali poupa. Ngala ebiso to na tuni question. Na zu déjà ba nini nyonso. Ah musique a poto so ezongi. Na ndimi te jour faire a beta ki na poto ba combattant ba landa kete. Oui bien go. A beta ba kipake kutute. Bakipa ete era tie ba date na beti mto kipe ete ezana ba tempo wana zaki na poso obeta ki era azu vraiment ba contrat makabele yango ake obeta est-ce que yo mona ka mega kuna ba bomaki mais tant on a susu fali pour bande ko beta na musique na poto oui bien sûr que oui abande vraiment ko beta beti ba contrat ça vraiment en bébé la beti bani mais faire ego la monika comme siko hein babi su mutu asieta rakoya ti moso koi de ko peso koi. Mais si on t'a cité télémi à l'obaka, merci, c'est mais so quoi, il y a un problème. Autant la gauche, autant à droite, tu m'as recours, ça m'a ramené na carte, on piqué crise en putain. Mais il y a deux fois, tu me souba quoi, à carte, mais bagdissa. Télémi, ok, donc, fallait pour pas, que le monde en loba, fallait pour pas vraiment,
muto apesa mbongo azate muto okena ngani par azate donc fallait pour pelo ko vraiment komi na komi ya mobwe ba mise est contente bablo mobwe za po fallait pour pas komi bablo ko na ko loba mpiti po inda zana azo dike mas mais hôtel mo loba bablo ko moko boye ba mise mususu ko bazana sena yo nde o memi avion musu etikali ozo créer ba problème faire rigoler pas la présidente de la République Fatou Béton si balela ya ba marque aussi ba kende ba conseil solution zamité solution ezwa baleli ba Monaco ba kende solution zamité yo tanga la biso su ba to ba gola bala ba kanda makambo yo o bien na batu mususu omoni babi papa Cheryl le calme est bon au moins tout ça fandi bina kimé yo quand c'est quoi c'est bon préparer la ciment tout le monde a ba surprise mais ça ba moni makambane comme ko se répéter tout ça la c'est bon une solution parce que Schengen et ça fond du monde parce que peut être on a président de la République ça bena ba kondio ba la balandela ba makambe belé bazali ba tala ka ba mona pourquoi injustice ezali pourquoi injustice mais justice est salama na ba papa chéri abeta ba 5 ans mo bena ba série président de la République ya nani wa kingaka tiona ça va 5 ans akena potote to yebi mais papa chéri no beta ba concert na ba grand hôtel azo beta abeta ba concert moko de rêve papa mundabi bazalaki obeta ba concert mo senti que autobi mais leader opembeka makasi be beauté belé mais bato ba ke poto bazonga ba maka kubuka mais papa chéri na kino obeta concert orchestre pe panzala ate pe panzala ate stable to aliara bien ba jino ba viva suraya baza bien chaque abeta ba concert ba $300 bato ke poto ba beta ka 50. Donc, on a une différence, il y a un lobby musique, ils ont un rapport à petit. Bah, pour tous, ils ont un kaka. Ils ont un rapport qui n'est pas, tu peux musique. Nous, ils ont un avantage à ma cambébélé en si. Moni, sont peu ça, bah. Mais si vous, n'a sûr que Hollanda qui, émission, héritier Watana, bah, auto ça là. Début, héritier Watana, bah, monsieur, sur chemin de la gloire. Et, oh, ils ont un bandit, malam, il y a qui tout, quand on se suit, on l'a au chemin de la gloire. Il y a bandit va bien. Mais qu'est-ce qui freine chemin de la gloire pour nous décoller? Apparemment, chemin de la gloire, ils ont décollé. Qu'on se le dise. Tout peut Satan, tout découvrir bandit va bien. Et Francis Libaya, en tout cas, on a pu son beauté. Le manager intelligent. Rosa Moussa Gitoko, marketeur, Rosa Moussa Ndé Sengeli quoi. Bandit va bien s'allier. Tout le monde a des publications, TikTok va déborder sur BTP. Mais, apparemment, chemin de la gloire, et puis ça peut n'être un ennemi, chemin de la qui. Il retire Watana de l'émission, émission, auto ça l'émission peut camiter la poto awa. À l'objet au loba. Pour yo. Nanongo zomona orchestre et retire Watana besoin tambola la team wata. Est-ce que ba communicateur un peu musus ba ça musande singélité ou soit promotion de producteur mutu à la problème on côté production. Ouais nous avons raison. Déborah ils avoir hymne national il y a chemin de la gloire so Déborah c'est que donc Déborah ba comme belé là ba tu so la Déborah parce que Déborah penza ebeta cartonné partout dans TikTok donc Déborah kaka faut ba la tipa Fatou Béton mais là on comprendre tes héritier Watana be akabe yaza mutama ile makasi asa la musique introduite scandale loba ko ça té mais mon pe na vendre na réfléchir na bi problème ezan nini eza communication teza ba azozanga makambo ebele pona monika lokaka manike ndaza manike ka ndi na moni mimi mikolo na ayem talo bela wata ona mona pizza moi mais ekota ka vraiment comprendre ekota mana équipe vraiment ka sauter musika comment dire je ba les bêtes moté musika garder ba joueur bazati omona vraiment mona esimba ta ou mais la pas onzela faut les faux sang faut pas jouer ba pesa au moins les camarades sont peu ça non comprendre était album tout normal na téléchargeant pour télécharger ba méga na ba date on a eu kaka Déborah donc on dit déjà bien mais non comprendre était donc ils ont lamba mama elle s'appelle belé de la République ezana au Barcelone na au match na King Esther so do ko no monde Victoria mais ce que tu comprends était pourquoi ils ont décollé non lo parce qu'on a banda olobela na mo réfléchir si qu'on a banda na kota mutu na pa wata pour sauter à la soldate so ba kota siko na bi na pena ba grenade mais ça message pas wata wata mise mo penza na bushta yu mutu ngara vraiment makasi pona bi ko sala musique moko ya bien za mwana wenge quoi de ba lo ba mwana wenge kato baba na wenge pour mamba papa chéri aza penza uti na wenge o sala musique moko bien avant da pena bato mayele noki bato ba yani ka ko kanga maka bengi nosbi abeti na concerne akanga maka ba mikolo ainsi bo sage c'est utawa
nzambe mutu apesa yango me bato mosusu babakisa bamayele wana eza nani bamikolo ti betanga soki nzela oke bobunga bamama so bayisa so makambo mosusu lelo ye mofandi mama esanga likambo poani asi okofanda mpe na mikolo ebakisela bato makambo ebele me watana bi aza mayele makambo mosusu eza bien me na ocomprendre te me media mosusu donc mpo na yo oyebisa wata ke ndeti ba communicateur na ye baosala na mosala te da bato ebele baokota tanto na baguerre moko boye na fabrigage basingaki mwasi mobali akoti boye ole balobela jeune talent ye mo wata batuni yango azondima na ye jeune talent oui a expliqué mais koto tomona bato ebele baosala communication wata ole bosala promotion basala te baotravaille te wata na bi baolia mbongo no mpenza wata luka changer équipe te changer équipe luka vima bato po tokoboya makambo wana te po yango mute ematisa bafe rigolo oyebi toboya te tozala te ematisa bafe rigola ezomatisa bato ebele ekitisa mpe baoyo baboyi bango nakomatisa na baolo bakenda fe rigola na bato kaka bazofingafinga kaka bamuze bakoya bafingifingi tusala muze so afingi bato balandi bakoti na rene donc ofinga mpona yo natala moni mutu na mutu aza na ndenge na ye te tozalaki na basankara dekuta tozalaki na bawakima te oyo apa nani abosambi nanga oyo toyena basankara dekuta toza mpe na boye tokende na bcbg toza na baprojet ngandu toza mpe na mosaka nde apesaka nini abandi akopesa tika na etasapesa masese nani tozalaki na basankara na biso na bamosaka na biso na bablaise elema omoni toyenda ozwa bongo na banga mosusu mais so tozwi baroger ngandu tozwa bongo mpe na ranga mosusu wana bato ma bilobaloba bato baza calme mais so ozwi sankara lobaloba fingifingi na ye ozo comprendre mais ezalaka nango ezalaka kinzinga kozaka wana nda finga iti akanda paza esimbika na dazana boko sarate da basa ka bongo finga bakeni wapi mais oyo pe baza pe ya ba rojenga nu pe baza ya ba rojenga nu pe bazali aka ye pe na pesi pe na communication très bien lobi na eboya mais hôtel côté musaka bandi ba proverbe ozo côté sankara so bandi opinga yo bi sankara finga sankara lela kuma boy o asa izaka sana boni butika ba musique ndinga fanda zwa mutuka inda zwa avivanda vivre butika ite akanda na pesa telemi manike pe azana eka sikaza me manike pe na côté ya wata na molo ko elemba manango te pako mkolanda ne makamusu omoni merci balobi to komi de la suka ya émission na biso pona osukisa émission mombo totali lobby na délégation au fallait mettre la photo fallait memi susu balobi vient na biso Joka Kabengele fali azola musa toujours bato ba image comme ko bunga Joka Kabengele aleki na émission et pas Marc Tabou avec révéler biso que ba Kofi ba Wera ba JB ba concert tout ba beta la poto kala ba ko sala ba biso ba sala ba plainte ba tekara la ba billet te kesila lelo o fali muto abeta ba concert bien c'est là Joka Kabengele na si ba vidéo sur internet nini o zo sala que ba journaliste ba perdre crédibilité journaliste to ebi gaza muto face au milieu du village awasa musani ndenge sengeli lelo ndenge komi que pour muta za bien faut ara soit pe na fali to pe na faire to pe na wata pour vivre est-ce que eza pour rendement ezati na musala ngo yango ba journaliste ba mo jouer ba rôle ba porter parole to ndenge nini mais ke pe obesa makanisi na lo wana Joka parce que Joka à l'époque en retrouvait JB to yeba ki bien azalaki wana mais trop pour JB et comme on a tellement beaucoup de bata maison mais baleka souté na émission na Station 1 mais lelo oyo Joka yego ba susu ke nyonso ba JB ba sala ezana na lokuta pona yo pe no lo ba nini avant to sukisa pona nga eza Joka na seki Joka makasi Joka ndazana akundama po jibatika abanda zepika na faliti era ba jiba bengani ye ali akende pa fali pupa abim tapisa fali ba komono so ba série wana sisi na ebi Joka na bando lande mingi na ndo linde mingi mais na omona go abunga nzela to basaye basani baby elo ya ba busemo ba Grace mishishi fasele bibi elo na fasele po Joka penande azawana na niveau na ye na mayela Joka Kabengele bloka na ko se lobango ti ata bolobi bongo ala best team total taka yo lobi na metali ete ena moni mutuma gaya na leki na bia yesu ta ntala wote na tala mona pena na moni nganda se émission na tabu na ena moni mutuma gati kolongo weti yango na ala boro na leka on pa pisa blo musazo baba diro na ese pesa ngati yako lo bakeka fali ba plein bakosa Joka bandeki ko adorer papa chéri le quoi Jésus Christ de Nazareth webi mama garde ko ta baiser Jésus mabe ya fukamela papa chéri sur ma Brazzaville je bonne mémoire ngana landa ba musique na yebi yango tout na nga na bi papa Joka na bi na Joka na biska Joka fa
ya bande ko adorer papa chéri. Est-ce que nous sommes les arabes pour les lots fali apesi sous visa? Bon akenda poto kana boka fali. Azara la poto banda kala kenda zonga mais lelo pourquoi mutako ba dire boy? Papa chéri meme ba poto ebeli alembi. Na vie na yena munoko ne so bijibe pe na ta muna kokati. Mais lelo pone ko sana ba, hein? Na ba dur mo bazolo ba. Na yoki na don na leki kaka une même na mona ki. Oh papa boy na ba conseil ba plein ba ko ça concerne. Est-ce que mon papa chéri beta featuring to en son la télé misi bato featuring po bato ba ya pe pona bato ba ya. Ba beta ba plein ba bling bling to kota on azaki mo mkie kuna na no fa lingala. To kota ba plein na grand frère na même bui pakasa na pese mbote. Et même to kota ba la mkie na ngazo ba bling bling wana to kota ba concert wana ba plein ya ndenga black te. O longwani la mapo kukati. To kota ba concert ba maison mère ba ça ba plein ba wer en son ba beta ba double ni Bercy hein. Zénith. Ba double Zénith pardon. Beta double Zénith ba beta ba concert ba jibe piano beta ba concert ya Fikine. Ya Fikine webi ba 2 jours. Bito zala ba concert wa mwana mke mozo landa kaka. Ba 2 jours. Oh, siko na ebité. Na ebité. De plus on a fait un mot sur la vanne à réfléchir na bi bon. Moni et loko notion époque. Moni elamba mo kangela photo kala. Bozana bino pe na vie à bien. Même si banolo na bino mais so telomba ils sont allés bozalo bien. Donc il kala hein moi blo moi il est kala. Ba comparer on la ki leloté. Pour les technologies zo changer ka. Vous comprendre. Et réseau changer ma kambe comme avec sika. Bino sko bobenga musique kala mais so tie musique kala wa ranso na beta musique. Et bien, avec ta musique, va contrat, bah nini, bah, alors tu as bah 50, bah papa chéri, bah bête, bah 200, bah 300, bah nini, musique à cal. Mon doigt ta musique à l'élo, avec ta combien $20, $10, bah tout ça. Mais Dieu comme un bas, le monde va tout ça, avec un sentiment. Dieu comme un sentiment. Mon équipe peut pas chéri d'aki. Alors comme tu vas dire diki, on t'a sentiment fort. Donc le bipé, Dieu va vous baluka, ne peut fali. Bah la rage ou changer ne pas moi. Après 5 ans, beaucoup na, peut-être 5 ans, 5 ans. Toi la détail visa la été quoi. Na potote afanda après fallait parler là c'est pour fallait pas na pesi il fallait pas asa féliciter parce que alam ça va koko balala ami ba bendo son poto ba bendo son ba viens na himno kala ba viens na ku kala ba mbuti kito donc na mu la femme m'a pe ba tuno so kala si misa za la kufa nzambe kiso na ma pe ami ba tuno so kala wana mais ami ma kisika te pour kisika penza moi ba mema bango ezate yo mema ka kikala vous comprenez bato kala wana basala rasulté bata kala wana so atie ma $2000 fallait pas tie menor na a 5 bakei azoma $3000 ba 5 na famille fallait tie menor na bakei vous comprenez ce n'est qu'une partie remise hein balobi tozonga sou bien pour tout le marambo dans lelo to lingeka tout ça moi débriefing mon boye ba marambo yo et les cas na weza bona musique na biso Congo quoi hein en tout cas tu peux si bongo ba bonne chance na orchestre ya F-Victime na ba concert na bazala ngona Bordeaux na Lyon et puis na Portugal hein so nzamba rosunga to ba mambo ozala et puis so bazoki na kin double martyr kuna pe mpata J7 ba golo tout ba c'est la faire rigole à la stade de Tata Raphaël ba le en tout cas la festival où les gens là na Tata Raphaël en tout cas faire rigole pour beta 2 jours et tala mambo ndenge ki ne tozonga pe sou awa poto lobela côté ni mambo simbayi côté ni mambo simbayi tel na habité dernier mot hein to ba salutation na yo na bato ba Hollanda dernier mot na lobika ka ba misi na biso balingana peza makasi ba imba mzembo wa Kongo mboka na biso bion tolingana totombola bendela ko bozongela nzembo wana raisonner nos bipalume donc na linga bino mingi yango moni so to loba boza potanya botala boye baba defu na bino ezataka na côté la ka moni et ozo côté la pe ba comprendre petit yo linga faire rigola papa Hervé de Mingongo alala la mukana Mingongo fali pa dikap la merveille loketo so tiebo yeso abinika bi loketo donc loketo ne toni sara non Hermon Fozala pena okende na normalité o ezabo mabe ça na pesi no ke maman na pesa mbote na nga balobi na pesi mbote na ingénieur Patrick Dinamo Mulumba comme les camles na kuna pesa mbote fala raisonner ka papa diseke de Mulumba na pesa mbote skazomi na pesa mbote na batno so balinganga na pesa mbote na Neshtu Yoka na pesa mbote na mama na nga Teresa babi mama Teresa Chimuta na pesa mbote na Michael Timba na pesi mbote na famille Bouignon Sika Bazomi na pesi mbote na Bijou Boyoto na pesi papa Pierre Yoka depuis qui sankani na pesi mbote na pesi batno so balinganga mbote Sika Bazomi
Merci, hein, Balobi, hein, grand plaisir. Et on a toujours pour nous envoyer que vous étiez là très nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs, vos télévisions, hein, pour suivre votre émission. Balobi, Gémidor Show, hein, avec votre humble serviteur, Moke Show. En tout cas, restez toujours connectés dans Gémidor, Mambabi Rosala. Donc, analyse Pinat au Pantateke. Tout le monde peut changer image, hein, pour voir Internet, trop au finga, on a TikTok, boy, on au finga, ton timide, pourquoi, ailleurs, na Facebook. En tout cas, pour finir les trop. Nous avons annoncé que bientôt là, tout le monde a une émission, Koto, Bagolo à gauche, Koto, Bawarion à droite, tout le monde là. Oh, fallait l'équipe faire na nini. Oh, faire l'équipe fali na nini. Ba débat bon de tolinga. Oh, te Fabregas abima liboso héritier ça orchestre babilo wala soto sala ba débat awa. Koto yo, ba villageois, koto yo, ba spiritas, tolo bela penda sur ba matière na ba preuve tangible. Ezo la que fallait l'équipe faire, to faire l'équipe fali. De yom tona pour ça participer dans l'émission hein, ba numéro en tout cas. Contactez biso bela biso penda on a pour ça programme. Tu vas nini torobongisa pena émission wana donc on a pour ça koto 4 Gaulois koto 4 Warriors tozana la katikati biso no vandega bena porta tozo yamba bino tozo beta pesa biso la détail pena et ça biso bien bien mingi pena makasi en tout cas tout sepera bon mega benga biso quoi restez toujours connectés branchés hein sur votre chaîne Gémidor TV Balobi il y a bien Zali bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gémidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Gémidor. La chaîne par excellence.